breaking news, vous allez bongo en direct, il y a breaking news, Colombo avec la Kwanzila. Basala Congolais injustice, biso tolandaka justice ya mokili te, tozelaka justice ya Nzambe. Mabele na biso bakangi tokorécupérer yango na kombo na Yesu Kristo. Kolomboka lakisa bizaleli ya mokolo mboka. Basali ndenge basala na Zanzibar mpe na Île de Gorée, bolimbisa baréalité ya direct. Bakangi biso minyololo bazongisi biso na bowumbu. Kolomboka lamuka eza mboka na yo. Merci la Kwanzila, tozali bongo en direct ya breaking news. Pe bozali kolanda biso na TV sur internet Softkins TV. Obeta www.softkins.com to okoti na www.sentinelerdcongo.com okozwa Proverbe 30-30 kuna. Na sommaire ya journal ya lelo tozolobela masolo ya mboka, tozabongo na kati ya masolo ya mboka, esengeli boyeba ke bana na biso ya mboka na biso ezali vraiment na maboko na bapaya, mais tokolemba te ti tokorécupérer nyonso. Ipoka Nambe et son gouvernement, tous des génocidaires, des terroristes. Chaque jour qui passe, il y a des Congolais qui meurent, il y a des Congolais qui sont massacrés aux vies et aussi de tout le monde. Hippolyte Kanambe na gouvernement na ye, na groupe na ye ba mercenaires, bango bazo diriger Congo, mikolo na mikolo baza ko bonga ba imboka, pe baza ko massacrer bango. Alors mokiliza kotala, soki Congolais a télémité, eza na moko akoloba te. Ata soda moko te na ba commando tout oyo Belgique, Amérique, Israël et format ba Congolais akoki kozwa ata initiative en solo pour asilana na Kanambe. Or makambo ezoleka na Congo tozaka na posta 300 commando ya seta po basilana na Kabila, mais toyebi te ba commando na biso bakenda wapi. Bao bazo travailler na ngambo ya mwana mboka, boyeba onke boza ba traître na ngoma nyonso oyo tokosala révolution, tokorécupérer mboka, tokolekisa bino na champ de tir, parce que bino bolapaka ndayi makila na bino pona ekolo, mais makila na bino eza pona bakolabo te. Donc to lobi bongo. La ligue de chaîne de l'UDPS na place ba marché pona Tshilombo Tshisekedi oyo azali bongo na kati ya Goma ko signer ba accord na ba Rwandais, parce que Tshilombo Tshisekedi azali moko azosala ki très azo trahir, abotisa tata mwasi na ye, donc asala inceste, azali zoba ya mobali, azali elenge moko oyo azali contre ba Congolais, pe azo signer ba accord secrète ndenge nini ba ko travailler na ba Rwandais ou baza ba bokilo ne parce que ba la rwandaise. Donc avant kuna na Goma ezate kazo kosa ba meeting, mais ezali ba accord ezo sema butu na butu azo ki nous signer sous biloko mususu oyo kosala makate. Pourtant IDPS ezali parti politique, ezali parti familialité. Soki Tshisekedi azali maladi to azali susuté na bomoi, esengeli secrétaire général a remplacé ye, mais toujours kamwa bazo confondre IDPS na parti ya famille. Alors tolobi Félix Tshilombo oyo azalaki ex-livreur pe moto azali kobeta kwasa na Bruxelles. Alors azo jouer G na ba Rwandais, pe na ngongo na zopsa bino Félix azotonga mama na hôtel na mbongo oyo azwi ya ba Rwandais na ba Belge bapesi ye mpona kotrahi Congo. Hôtel wana eza na monga fula, ye moto azalaki livreur pe azali kobeta kwasa, c'est-à-dire kwasa ba jeune garçon oyo bakabolaka ba journal na ntongo na Belgique wana na Bruxelles aza kosala yango. Mais lelo
likolo ya elengi ya koteka mboka ake kosala batrouble. Alors bagene ya jeunesse ya idps na place baluka komarche mpona kolongola nani kolongola Bruno Mavungu adémissionné. Normalement faut marcher pour la famille Tshisekedi ndenge bazo trahir idps mpe bazo trahir Congo. Donc mamingi mpona bino. Et puis ba démarche surtout au Félix azosala Mugalu oyo azali nganga ya Kabila mutu azali bongo donc sponsor na ye babillet biloko nyonso tout ye mutu azosala même marche oyo ya le 24 esimbaki te parce que Mugalu apesaki paquet monene mpona bato ya idps babima libanda te. Donc eza mawa mingi. Alors, na Congo, on vient de découvrir encore 4 fosses communes découvertes à Beni, dans la localité de Bango, en territoire de Beni, 350 km de Goma. Donc, on va découvrir sous 4 fosses communes côté Kuna. Donc, ma belle à Congo, et comment on a une fosse commune, en tout cas, nous avons à Congo, à Zobundela Biso, puis tout ça, les que Masolo Olokola, Oni malgré ça, très très, mais molimo na nzambe kotouche po te régime oyo ekomi na suka. Félix azo négocier na barwandais po na kozwa bokonzi toyebi te soki Félix aza mayele ya koka kodirige Congo toyebi te. Bana Manchester William oyo amela biso bakar asi azongi me aza su na Manchester te abatami bongo na mboka oyo tobengi Birmingham mpe tokosenga na remezi kuna na Birmingham akangela biso ye parce que le frère a yiba biso mituka ebele. Alors malamu na mboka oyo ekomi mabe mabe ekomi malamu parce que toza na mboka oyo ce monde c'est le diable qui le dirige. Alors motu nyonso to azwala na lumière parce que mwinda babengaka ngo mpole et Jésus-Christ alobi je suis la lumière, donc je suis le chemin, je suis la vie. Et Jean 8:32 lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors bato baza na molili bakolinga mwinda te nakosa bino te soki oza na molili opesana na molili bapeliseli yo mwinda okomona miso pasi. Alors bato nyonso babengaka mpona kofinga, bato nyonso bakritikaka, bato nyonso balingaka nga te bazali bongo na kati ya molili balingi mwinda te etali bango bokozika na moto ya lifelo. Rex Kazadi na groupe na ye ya bakolabo bakitaki kine basi bazwi poison. Merci na barwandais parce que bango batardaka te batieli bango poison bakanisaki ke bakorenie kuna mpe todesoudre bpk na ye awa eza lisusu te na mboka oyo. Martin Sali na bandeko baa na Paris bolukelanga Zacle bozoluka ye na bavoiture. Zacle akoma Fantomas soka ye na Poto na Bruxelles na Paris to na Belgique ou bien peu partout atambolaka na bacoffre na kati ya coffre. Tala moto oyo amibengaka Zakari Bababaswe oyo azali moko le valet de Kabila soka ye na Poto atambolaka na bacoffre ya bavoiture azobanga bacombattant yango tobenga ye na kombo ya Fantomas parce que abatamaka na bacoffre. Alors Martin Fali na bandeko ya komba oyo boza kuna botalaka bacoffre baka Zakari Bababaswe bokomona kuna. Job oyo ya Manchester kombo na ya sika ekomi Lendokiski ndoki oyo azoloka mingi na Manchester bandimi na ye mpe kobima na basi ya bato eyebana na bato nyonso. Donc Lendokiski ezali Job po bato ebele batunaki kombo yango bakokoka yango te. Lendokiski donc eza bongo po azoloka bafan na ye na biloko azwa shinanga ya walesa. Bapesi na raison faux pasteur Joël Longo a témoigné ndenge RCP pasteur Malou oyo a sacrifié ma colonel likolo ya Ginchor a initié ye na kobimaka na butu na okende oloka pe apesi témoignage ndenge abimaka na nzoto ndenge alokaka c'est-à-dire na kati ya Angleterre pe na poto na diaspora bapasteur ebele basimbi kisi bazobimaka bazobenga yango onction soki ya Melchisedek kobima na nzoto eza nyonso babenga yango dédoublement ezali kindoki au niveau Mobutu azalaki nango. Donc soki pasteur alobi abimaki na nzoto amataki likolo c'est-à-dire Satan azotindika bango bapesa batémoignage ya bongo po bato baza na molimo bacomprendre bango mpe na ndoto wana atangeli bino kombo ya moto ya initia ye Malu oyo
azali bongo molandi ya impidiki oyo asakrifia makolo na ye mpe asakrifia bato nyonso basambelaka kuna likolo ya misala mabe. Donc ezali mawa mingi, donc baza ebele awa tokotanga Chibwabwa, Patriarche Bokassa, Aaron le coquetier le palmier, oyo église etonda na bandoki nyonso Afrique du Sud. Baudry mamona pe moko bandoki pe boyebisa Baudry azoleka na TV lobi nazalaki na matanga na ndako moko batie TV wana pe matanga ya pasteur Egide awa na Manchester a père de grand frère na ye matanga ezokontinue pa nene clos na Manchester. Alors tozalaki wana na bapasteur Eric na bato ebele na bambuta na biso Ambroise awuti Dublin tozalaki na bango wana na Freddy oyo ayemba génocide Freddy Binda. Alors toza na ndako matanga nakutaki bango bazotala TV tovandi totala Baudry azoleka alati t-shirt akomi teme nango ezali ma honte soki fin de ma honte soki nini mais bolimbisa eza ba direct ya ba live. Alors eloko nini esalami ekosala ke akomi soki fin de ma honte soki nini mais honte wana sera tombé akomi yango emoko boyebisa bakisa emoko na tombé mpe boyebisa ke soyez olia koma soyez le bienvenu olia koma soyez avec z na suka ya komi soyez avec r donc na mona zoba mpe bourriki ya pasteur lokola ye te boyebisa natindelaki message ke akorrige yango nayebi te soki asi akorrige bato moko batanga baklasse te baya mpo to nzela makolo baye kosoproclame bapaster sans mateya sans révélation. Donc bato moko ya misala mabe parce que Baudry azalaki kosimbela nganga ntokala bilamba mpe bakisi lere aza kopumbwa mpona kokende oloka donc azoni délivrance. Tozongi lisusu na breaking news na biso tolobi ke lelo le 31 mai vie Thomas akokisi mbongo. Vie Thomas fo aluka koyeba so akokisi mbongo parce que aza na banyongo il faut futa sino TV ekokanga. Alors soki TV wana ekangi namona moto ameka kotanga kombo na nga te parce que nga te moto napekisi bino kofuta. Donc vie Thomas lelo tokomi le 31 mai il faut ofuta. Moto atuni nga asala boni mpo azwa silabisi mpe alanda cours ya leadership esengeli kobuke ofuti minerval na yo après ozwi cours mpe nakopesa silabisi na diplôme parce que soki olandi cours esili nakopesa silabisi bato ya mabe bamekaki koaproche nga bakanisaki ke nakoki kokaba yango bien nakopesa bacours ndenge wana nasi natimbelaki bango bakosuki mpe kozala bongo te. Donc yo soki olingi ozwa cours ya leadership donc benga buke okozwa cours par correspondance okozwa yango mpe na Skype okozwa yango na email okozwa yango na Facebook to na kotindelo ba vidéo parce que nous avons été formés pour former les gens. Alors étudiants congolais bozala na morale boyeba ke kanyama aza na leçon akopesa bino te boza mpe na morale to conscience na bino ekozala trouble te na message ya kanyama l'assassin parce que kanyama azopekisa bino bokota na bamanifestation politique te et pourtant ye moko azali génocidaire azoboma bato. Pourquoi azopesa Kabila conseil te ya kotika koboma ya kotika koyiba ya kotika koinfiltrer mpe kotika koencercler le Congo avec les armées et étrangères mpe na bamercenaires. Donc Kanyama n'a pas de leçon à donner parce que lui-même n'est pas un rôle modèle. Tokozwa conseil moko epa na ye te tokozwa modèle mpe epa na ye te aza mpe na conseil na kopesa biso te parce que biso tosengi atika komela bangi tosengi atika koboma atiki te mais ye azolinga apesa biso conseil. Donc ezali mawa mingi. Alors Mariam Ilunga azobomisa bana tu à Londres bokeba Mariam Ilunga azali bongo kolabo azotravailler na compte ya Kanambe azalaka na Londres akanga bafoto ya bana Londres nyonso azwaka bino bamitié na Facebook soki asengi ondimi azwi foto no atindi pa grande sœur na kin bake kopesa ngo na aner ya Kabila soki yo kiti balandi yo mpo bakango to basalo mabe. Donc bokeba. Kamere après avoir kopanza IDPS azoluka asilisa Martin Fayulu po Fayulu amelie ngenge pe Fayulu ba recevaki ye Fayulu azali bien aimé bien côté na diaspora yango azolinga asila ngai. Donc bokeba. Alors yo ozotika kindokite obebisa na kine opreparate mwasi na yo o bozokita ne kine bokopanza na motu akozonga na nzela na ye
eza na motu moko aza na Manchester azalaki kosalela vie na biso Lutumba Simaro vie na biso Lwambo Makiadi bapli ya noir nde Lwambo amema ye aza première promotion ya batalaku baya poto. Alors vie wana mwasi bakutana na ye awa baya bavanda basala yaka tovanda batekaki palais vie akendeki na kini asasi mbongo abali basi tu. Alors a préparé mwasi na badega asala na kini te azolinga akita na mwasi wati na kini parce que leo akita na mwasi wana kini mwasi akoyebaki asalaki baboum aomona bambanda na ye bakokabwana mpe bakokrakane. Alors il faut préparer mwasi bien pour le bozokita na kini oyo eza prophétie te eza makambo ya solo bokokabwana mpo mutu na mutu akozonga na nzela na ye mpo mwasi akodécouvrir babozoba oyo osalaki na kini. Donc proverbe apesi conseil faute de pasteur basi mingi babomi mabala basi mingi bakimi mibali na bango likolo ya bapasteur satanique. Statistique esalami na Europe mobimba mpe na diaspora ezopesa ke basi mingi ya Londres babomisi mibali na bango. C'est-à-dire que statistique esalami na Europe mobimba na diaspora mobimba bato bazokufa mpona mabala bato bazokufa mpona kopike bacrise mais basi ya Londres nde bakomi bachampion ya kokendaka Kinshasa kobima na badepute kozonga kobomisaka mabala mpe mibali oyo bakomi mikolo bazokoka te bazokrake bazopike bacrise mpe bakokufa. Alors bamama boyeba yango ke on ne vit qu'une seule fois, le salaire du péché c'est la mort. Eza malamu osala kindumba eza malamu oboma mwana bato me yeba ke nzambe akojuge yo mpe okende na lifelo. Eza malamu soki obali mobali na yo ozala fidèle mwasi moko mpona mobali moko me soki yo okeba mboka nyonso Turquie mobali Londres mobali Paris mobali Ngwanzu mobali Chine mobali Kinshasa mobali Brazza mobali etali yo parce que okozwa bilakeli mabe na ntango nyonso tozosangana na mobali soki azalaki ndoki bokokabola pourcentage 50% ya milimo mabe eza mawa mingi. Bokeba na distraction balance sur conflit nkovia bokul wera na tatu eza nango kaka bastratégie oyo gouvernement mobimba evivaka kaka na baconflit na bastratégie na bapolémique mpo elalisa bato bapongi. Avant Afdel attaqué Congo mwasi ya Abiyarimana azalaki wana kovivre na Mobutu bakoma deja ndako moko ayebisi ye bazwa koatake yo. Mobutu atuni ye nani azwa koatake nga ayebisi ye ke ezali batuti me bakoutilize Kabila. Mobutu a sous-estimé Kabila parce que Kabila ayebanaki Laurent Désiré ayebanaki lokola moyibi akenda koyiba mabulu ya balor a sous-estimaki ye mais Kabila wana ka mutu alaki na barwandais mpo babenga na Mobutu. Donc kosous-estimaka information moko te kosous-estimaka likambo moko te okosangeli bacolaborateur ke mwasi oyo ye Mobutu ayebisi bacolaborateur na yabi nayoka sango bakoko baloba mwasi soki akufeli mobali akoma biloba loba mwasi oyo bana mobali na akufi akomi biloba loba nzoka mwasi azali koyebisa ye vérité ezalaki te ke akomaki biloba loba. Bato bakomi kobebisa kobeta punda na boule banginda bakoma lokola baruni to babekam mawa tro parce que punda wana ogani yango te. Tala bamisu bakomi koyiba bambongo na basaki ya basi na bango likolo akende kobota kobeta punda baje d'azar bamisu bakoti banyongo ebele ekopesa molimo ya banyongo mpe ekosukisa yo na molimo ya suicide ya komiboma parce que soki oteki biloko nyonso tellement oganye eloko moko te molimo ya komiboma ekoya. Alo tomoni bakongolais ebele na Bruxelles na Paris na Manchester na Londres partout mpe Germany bakomi kobeta baje d'azar eza bien te bible mpe ezopekisa yango. Bamisusu bakomi koyiba bambongo na basaki ya basi na bango eza bien te. Plusieurs milliers de réfugiés burundais, y compris des Rwandais, sont signalés depuis hier dans plusieurs localités de la frontière Ougando-Rwando. La RDC sera-t-elle sous la menace de Turquoise, l'opération Turquoise bis? Boyebi opération Turquoise bis et opération Turquoise nde yango ekotisa ba Rwandais na Congo. Ebandaki pe kaka na bitumba ba Rwandais tant babombangi ya Biarimana et bomoni makambo esalami na Burundi bato wana bakoti susu ebele toyebi te turo ebotela biso nini tozala vigilant. Alors tosisaka breaking news na biso na masolo
ya koseka to kobeta kingana ndenge bakongo balobaka bakongo bana kwilu balobaka bana kikwiti mepesa bana nyonso tumbote. Alors j'ai béni mes ennemis et mes amis, car c'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. Ce sont eux qui ont fait la publicité et ce sont eux qui m'ont donné leur dos pour que je puisse monter et je puisse les utiliser comme des escaliers pour que je monte là où je suis. Alors molongi alelaka te, bayina bayina ye bafinga ye basala nyonso alelaka te mpo aza molongi, mpo bato wana mokongo na bango ekoma escalier mpo moto wana amata na sommet ya gloire. Tokomi na suka ya temps ndenge yesu aloba, tala sikoyo ancien temple ya Nepal ekwei na mopepe na 3 minutes mopepe buki yango. Oke place wana ekomaki place ya baculte, place ya occulte, place olie bala rendre gloire na nzambe, bakomaki ko rendre gloire na baoccultisme. Alors que Matthieu 24 banda na 14 tina 32 ezobisa biso ke basigne de temps yango ezoya, yesu aza na nsima. Donc nga nalelaka te, nasepelaka na benebi na nga, nasepelaka na bato bayina nga mpo bopesa nga mokongo na matamata nakoma mokonzi na bino. Bolandaka idéologie parce que bozalaka idéologie. Breaking news, yesu nkolo